bonjour, chers fidèles Internet. Mbote na balandignon so ya Congo Zibulame so TV. C'est bel et bien moi la vôtre Esther Nzola, la Renala Mandra. Et j'en profite pour dire aussi bonne fête à toutes les femmes du monde, hein, en particulier à moi-même, sans oublier à toi la patronne de cette chaîne. Elle patronne Moko, la reine Adeline Namba Babi, maman Boboto. Merci pour la putano déjà si et comment qui n'a pas on a déjà oh ya ba maman. Et sans oublier à toi aussi ma maman chérie, mamie Balou Boza et à toutes les femmes battues de caca, moi béton à toi Israël, c'est quoi et pourquoi pas toi après-midi. Je vous aime bien ma vie pour la femme. Journée Oyo selon historique nango ezalaka na États-Unis ba femme bazalaka penza na considéré te bazala penza enfermé mingi ezalaka mibali nde mutu bazalaki considéré na société vu na misala ezalaki kaka mibali basi banda ko sala eloko te et alors ezalaka na mwasi moko atelemaka tango atelemaka a créé qui moi groupe membre pour na revendiquer ba droit que la femme aussi a droit aussi à quelque chose femme pas à peine droit ya nino na azape na droit à quelque chose na société et alors ya ngwana tomba revendiquer qui appelle ça qui liberté na bango le 8 mars de yango journée international et pour la femme sans oublier le rappel les sous éduquer une femme c'est éduquer toute une nation une femme c'est une vue le lopé to comment on appelle ba famille na ba parlement ba femme comme femme députée ba femme ministre to comment on appelle ça qui pensa quelque part dans la société ou cette place où il y a quand on pensa que non la femme to comme quand même la moins valeur donc on peut quand même utile dans la société donc on peut quand même moi considérer et alors grâce à ça la journée elle est là na pensé qu'il faut faire nanga moté na pensé peut kabola pelikanisimu te o ngana zanango ça dépend ya moto na moto ndenge peut ko s'interview na ko ça l'interview nanga munda mutako pesa point de vue na ye ndenge ni azo trouver journée ya lelo merci ntolanda maman bonjour maman nangai kombono nani mpona nga maman Clarisse o eza Congo Zibulame so TV lelo eza le 8 mars oui mpona yo le 8 mars eza journée pour nini eza journée ba maman ya biso ba maman mais le 8 mars en tout cas na moni soki ba mama balati me baza mingi te po mboka eza bulu yeke mboka eza na pasi mingi to lati penza nde tango twanda ko lata pona 8 mars en tout cas ba mama ba sepeli te nde tinga na ye koteka na zape mutu moko lelo journal na koteka te na vai na papa bimisi ngai to kei mais mbongo eza te loko eza te malamu journée de la femme faut maintenant koteka ke na sala journée de la femme conseil no pesa na ba mama so bazolanda yo conseil na kopesa na ba mama o bazolandanga premièrement mwasi aza oyo aza mwasi moko tant tozo ba journée de la femme pour ba maman eza kaka pona lelo te ke po ba mama balata maputa eza tango nyonso mama akoki kozala kobomba nzoto na ye mama akoki kozala kotika nzoto libanda te mama akoki kozala mwasi modèle na Congo po eza journée moko ba pesa biso journée lokumu ya ba mama il faut basi nyonso bazala ka malamu balata ka babombaka nzoto kozala malamu mingi et puis basi nyonso ba pesa pe na ba commerce ba pesa pe na musala nde to tombola ekolo na biso ya mwasi eza kaka te loka journée de la femme yo kaka do mukolo wana nde ndoko pesa mobali no bulu ye kasala nina lukelo mbongo po yo okanga kaka maboko loka babengi yo mama okanga maboko vai na ndako eza kitoko te foko luka afeka mukolo pe kokoma papa kozanga journée ngo yo posa nini opole pe papa comme maman tous la génération ba jeune fille bazo se donner mi na ba réseaux sociaux accoutrement na bango pe ezo za orienté on dirait bazo soso la kaka tant comme la mois de la femme qui a la mois sindé atie maman pression stopelanga liputa na la liputa mais soit li liputa on kaka le 8 mars et koti valise a rolata les sous-souté azongeli ba color ba ser corps conseil no kopesa bango wana eza mabe mingi eza pinza mabe tant biso ba maman to kolaki en tout cas ba réseaux sociaux oyo bon na comment on quand la komi maman hein mais tant biso pa to kolaki ezalaki te biso pa ba maman o ba bokolaki biso en tout cas ba sepelaki babike tozo bokola bana to lakisa bango lolingo mo malamu mais bano biso tozo bota tozo comprendre te maman nanga yo poser lenge mais na sepeno lati bien bande comme sous tout comme yope okozala ndeko no pa moi so bengo pesi conseil ngana ko pesa moi na conseil ke maman mwana nanga ndingo zo bima boeza malamu te comme so mwana ko bakisa liputa na likolo mais place okenda kolata pantalon na koyeba ndenge nini ke mwana nanga bimina kola mwana nanga binela mba sexy na zo kaka pa bat ke mwana la te la sola te za malamu te mais na lobby na ba jeune nyonso o bazolandanga bana na ngai nzoto na yo eza nzoto akobomba oza mwana mwasi ya kosakana te tant babengi yo mama foza la fière kozala mama tant nzamba sali yo mwasi foza la fière kozala mwasi foko bomba nzoto na yo nzoto neza kotika n'importe qui te nebi te mwana na ngai
soki okwanga ya mo polele na peut-être on yo soko kena on soko somba kwanga ya polele eza ndenge moko na ba jeune fille lelo soko zotika nzoto no libanda mibani nyos bazomona omona kake aza mutalekela temps aza mutalekela to oza okoma mwasi ya mutu nyonso nzoto na ikoza suna valeur te mi pesa nzoto na valeur eza journée moko ya lokumu ya ba mama quelque chose a bébé ozaka ka mama donc ba bengi yo mama ozaka ka mama pesa nzoto na valeur. Okay, merci beaucoup maman. Bonjour maman. Bonjour maman Nangai. Comment nani? On a maman Clarisse. Maman Clarisse oeza Congo Zibulame so TV. Le eza le 8 mars là. Oui. Pour na yo le 8 mars eza journée pour nini? Eza journée ba maman ya biso ba maman mais le 8 mars en tout cas na moni soki ba maman balati mais baza mingi te po mboka eza bulu yeke. Mboka eza na pasi mingi. To lati penda nde tant twanda ko lata pona 8 mars en tout cas ba maman ba sepelité nde tinga na yeko teka na zape mutu boko lelo journal na ko teka te na vai na papa bimi singai to kei mais mbongo ezate loko ezate malamu journée de la femme faut maintenant ko teka na sala journée de la femme conseil au pesa na ba maman so bazolanda yo conseil na ko pesa na ba maman o bazolandanga premièrement moi si aza oyo aza moi si moko tant tozo ba journée de la femme pour ba maman eza kaka pona lelo te ke po ba maman balata maputa eza tango nyonso mama akoki kozala kobomba nzoto na ye mama akoki kozala kotika nzoto libanda te mama akoki kozala mwasi modèle na Congo po eza journée moko ba pesa biso journée lokumu ya ba mama il faut basi nyonso bazala ka malamu balata ka babomba ka nzoto ekozala malamu mingi et puis basi nyonso ba pesa pe na ba commerce ba pesa pe na musala nde to tombola ekolo na biso ya mwasi eza kaka te lokwa journée de la femme yo kaka da mukolo wana nde ndoko pesa mobali no bulu ye kasala nina lukelo mbongo po yo okanga kaka maboko lokwa babengi yo mama okanka maboko vai na ndako eza kitoko te foko luka afeka mukolo pe kokoma papa kozanga journée ngo yo poseni opole pe papa ko maman toujours mon génération ba jeune fille bazo se donner mi na ba réseaux sociaux accoutrement na bango pe ezo za orienté on dirait bazo soso la kaka tant comme le mois de la femme qui attend moi sindé atie maman pression stopelanga liputa na la liputa mais soit ti liputa on kaka le 8 mars et koti valise a rolata les sous-souté a zongili ba color ba ser corps conseil no kopesa bango wana eza mabe mingi eza pinda mabe tant biso ba mama to kolaki en tout cas ba réseaux sociaux oyo bon na ikomona okande la komi mama mais tant biso pa to kolaki ezalaki te biso pa ba mama o ba bokolaki biso en tout cas ba sepelaki babike tozo bokola bana to lakisa bango lolingo moka malamu mais bano biso tozo bota tozo comprendre te mama nanga yo poser lenge mais na sepeno maman bonjour maman nanga comment nani on a maman Clarisse oeza Congo Zibulame so TV lelo eza le 8 mars oui pour na yo le 8 mars eza journée pour nini eza journée ba maman ya biso ba maman mais le 8 mars en tout cas na moni soki ba mama balati mais baza mingi te po mboka eza bulu yeke mboka eza na pasi mingi to lati penda nde tant twanda ko lata pona 8 mars en tout cas ba mama ba sepelité nde tinga na yeko teka na zape mutu boko lelo journal na ko teka te na vai na papa bimi singai to kei mais mbongo ezate loko ezate malamu journée de la femme faut maintenant ko teka na sala journée de la femme conseil au pesa na ba maman so bazolanda yo conseil na ko pesa na ba mama o bazolandanga premièrement moi si aza oyo aza mwasi moko tant tozo ba journée de la femme pour ba maman eza kaka pona lelo te ke po ba mama balata maputa eza tango nyonso mama akoki kozala kobomba nzoto na ye mama akoki kozala kotika nzoto libanda te mama akoki kozala mwasi modèle na Congo po eza journée moko ba pesa biso journée lokumu ya ba mama il faut basi nyonso bazala ka malamu balata ka babomba ka nzoto ekozala malamu mingi et puis basi nyonso ba pesa pe na ba commerce ba pesa pe na musala nde to tombola ekolo na biso ya mwasi eza kaka te lokwa journée de la femme yo kaka da mukolo wana nde ndoko pesa mobali no bulu ye kasala nina lukelo mbongo po yo okanga kaka maboko lokwa babengi yo mama okanka maboko vai na ndako eza kitoko te foko luka afeka mukolo pe kokoma papa kozanga journée ngo yo poseni opole pe papa ko maman toujours mon génération ba jeune fille bazo se donner mi na ba réseaux sociaux accoutrement na bango pe ezo za orienté on dirait bazo soso la kaka tant comme le mois de la femme qui attend moi sindé atie maman pression stopelanga liputa na la liputa mais soit ti liputa on kaka le 8 mars et koti valise a rolata les sous-souté a zongili ba color ba ser corps conseil no kopesa bango wana eza mabe mingi eza pinda mabe tant biso ba mama to kolaki en tout cas ba réseaux sociaux oyo bon na ikomona okande la komi mama mais tant biso
pa to kolaki ezalaki te biso pa ba maman ba bokolaki biso en tout cas ba sepelaki babi ke tozo bokola bana to lakisa bango lolingo moko malamu mais bano biso tozo bota tozo comprendre te mama nanga yo poser lenge mais na sepeno lati bien bande comme suspect tout comme yope okozala ndeko no pa moi so bengo pesi conseil ngana ko pesa moi na conseil ke mama mwana nanga ndingo zo bima boyeza malamu te comme so mwana ko bakisa liputa na likolo mais place okenda kolata pantalon na koyeba ndenge nini ke mwana nanga bimina kola mwana nanga binela mba sexy nazo kaka pa batke mwana la tela so la teleza malamu te mais na lobby na ba jeune nyonso o bazolandanga bana na ngai nzoto na yo eza nzoto akobomba oza mwana mwasi ya kosakana te tant babengi yo mama foza la fière kozala mama tant nzamba sali yo mwasi foza la fière kozala mwasi faut kobomba nzoto na yo nzoto neza kotika n'importe qui te nebite mwana na ngai soki okwanga ya mo polele na peut-être yo soko kena ko tsko somba kwanga polele eza ndenge moko na bina ba jeune fille lelo soko zotika nzoto no libanda mibani nyos bazomona omona kake aza mutalekela temps aza mutalekela to oza okoma mwasi ya mutu nyonso nzoto na eko za suna valeur te mi pesa nzoto na valeur eza journée moko ya lokumu ya ba mama quelque chose a bébé oza kaka mama donc ba bengi yo mama oza kaka mama pesa nzoto na valeur. Okay, merci beaucoup maman. Ah oui, merci nakanisi bosili bolandi ba intervention sona ba point de vue ya mutu na mutu ndenga avec bi dans kosala par rapport ya journal le 8 mars. Merci toujours na ba fidèle nyonso ya Congo Zibulame sur TV. Merci na ba fan na nyonso ba nyonso ba continuera toujours ko conseiller malgré ba nyonso ba pesa toujours ba critique ba conseil nyonso je vous aime toujours. Je tiens toujours à vous de vous abonner massivement sur Congo Zibulame sur TV et un grand merci à toi la patronne de cette chaîne la reine Adeline Lomba Motema et le grand maestro et à toi René Abir et pourquoi pas à toi j'ai dit Earth Brazy et à toi de Ramos Swamba et Israël à la base toujours la base je vous aime toujours bye.